Lenga longa métro bar, métro Koufi. Bata kimi bata tia tia ba buta daki wana, ba Stuga, ba McDo, ngana vite longa avant. To tika métro na succès. So buta na kisi mais ba connaître succès on a dit. Écoutez tu vois. David Ewe vitesse. Dans la preuve. Pour les ali, moi na akima luka patia mutu mbeli. Wana ma vie privée ta ngate. Comment? Tout ça David Ewe vitesse. Yo mona moi si amela biso na métro na so au so métro ah fino na ya déjà métro et masana to ga 10 bien malamu na métro 10 bien na plateau to ga 10 bien yeso ay amela 30 bien moi amela 2 grades moi c'est amela bilo makasi ah moi c'était David Ewe vitesse abomande bouton na mbeli et bouton la deuxième fois fait mbeli ah bon et deuxième fois ça moto na lukapa acha mutu mbeli. Sylvain Lumbila olingolo bakeye abomarane ka mibali na mbeli. Siko na lukapa acha mutu mbeli. Est-ce que ça kisi mutu kisi? David Ewe vitesse. C'est que métro tant ebande ko sa ebande ko pela bongo ezatang c'est Lumbila na bouton. C'est Lumbila avec métro ba c'est Sylvain Lumbila. Sylvain Lumbila avec bouton. To te buta ki DJ nanga. Kasaza ki DJ no me yemta simba makamba. Mama kamna simba ki. Ya métro. Ya nini? Ya métro. Ba simba ngamni. Makambo oh yo na yebo kendela ki. Makambo kendaki. David Ewe vitesse. Yema onani. La fille. La fille onani. Ex ya bouton. Na ibete. Oh. Bokilo na. Bokilo na. Moi si oh bouton atika. Moi si bouton on la ba na bouton azal nani. Fiko menani. Lina. Baboya narat. David Ewe vitesse. Bouton. Pauvre bouton, vous mettez ma kima na kisi. Mbele ya longue métro, ba tu na succès. Comment? Métro de Sylvain Lumbila. Là longue métro ba métro et Koufi. Ba sali 3 mois. Ba tu ba mboka me biango. Lenga na zongi métro zonga na succès. Wana ka sozonga ina makambu na yo. O ka si Salut les téléspectateurs, salut partout où vous êtes. Bozo landabiso na site nabiso ya Idéologie TV. Donc toza a potope sabino kama kambunde tolobaki. Bo s'abonner massivement na site nabiso Idéologie TV avec David Ewembe. Toye kaka na sujet nabiso oyo ezoloba mamikolo. Yango kaka toza na ngona tolongwete. Toza kaka na sujet nabiso. Tozo lobela concernant liwa ya DJ Bouton oya tika biso pe a sonam. Awa lelo na plateau na ngana zana monsieur Sylvain Lumbila. O azalaki comme papa ya Bouton, ameka ko expliquer biso liwa ya Bouton. Ye azalaki dès le début jusqu'à la fin. Ayebi makambu nyonso tu o elekaki ya liwa Bouton. Il paraît pe kombo na yebi maki na kati, ye pe ayebi makambu wana na ba place bakendaki. Yango ye moko aza mieux placé ya ko expliquer biso nini o elekaki. Yango ba question eza yanga, ba réponse eza ye. Bino botinda biso biso to saka musana biso, to poser ba question, ye moko nde apesa ba réponse na ye, to yoka nini o ya koloba. Est-ce que ye pe akendaki? Bazalaki na ye ensemble place bakendaki, place o ba kombe bimaki ba tambolaki na DJ Bouton. Ye pe azalaki na kati, donc to lingi to yeba si c'est vrai. Sylvain Lumbila pe azalaki na kati. Sylvain Lumbila, bonsoir. Bonsoir. Boni activité, boni musala makambu nao et kende nini? En tout cas, l'Angola Nzambe, c'est bon, normal, très bien. Bon, le bel abisso un peu, toi bana au parcours na yo, banda Monique, oye métro sko a toza na les quartiers. Tolingi toi ba parcours wana na Sylvain Lumbila et les kandenge nini? En tout cas, parcours na très bien. En tout cas, très bien. Solo Soki lelo, bozobo na Sylvain Lumbila, na autant école moka bien, na bien formé, na vandaki pendant 20 ans na dona Monica. Wana maman nga moto na musika na à partir de Bruxelles. Yemto asala Lumbila bese dona Monica. Wana bena maman respecte trop la maman. Dona Monica, je te salue, maman de nom. Donc maman sociale, maman la bisonnion so bambo tenu si kozali na Bruxelles. Merci beaucoup na boss Mbo, Mobali à Rolls depuis États-Unis. Merci encore na yo boss Serge Saïdi depuis Paris. Donc boss soutenir Idéologie. Tozo pesa makambu ndeka tolobaki to pesa bino makambu bo soutenir biso bo zala de suite. Bon, papa Lumbila, nazonge liyo ba question yanga, ba réponse eza yo. Bon,
Merci de expliquer biso 20 ans chez Dona Monica lelo yo poza mwana okoli esengi osala au tracé chemin na yo. Est-ce que séparation ya yo na Dona ezalaki pena ya ndenge ya bien ya temps normal to bokabwana na ndenge mbilinga nde to yo kaka? Te, ngala mama na to kabole en bon terme. Sans microbe, na senga mais na koli na sala chemin nga. Habiter Silver porte ouvert, ça musala na yo. Siko lelo to moni a ozana les quartiers Moussala ezo marché comment? Est-ce que ezana moi différence tending ozalaki chez Dona na ndenge lelo ozana eloko no moko na les quartiers? En tout cas différence été. Les quartiers eza fouille ya Mamonique. Eza koko ya Mamonique. O man. Donc maelo me apesa nga ya ona na awo. Eza mais ba makambo o ebandai ko pesa makuna yango to so pesa awa. Te Moussala les quartiers c'est pas 5 mois. C'est presque 2 mois. Dans 2 mois, c'est 80%. Donc, pépélé. Solo bi na 2 mois, pamba 80%, c'est que bah ma qui pèse au sala. Magini. L'isola ma qui est bien monté. C'est vrai. Ma qui est. Ngakutu ndem tuna utuna yo. Po biso te yebi likamba ba maki. Nabi amagi bakalinga tuliaka estili. Bon na kuka kasi. Kuka pa nani? Pa nani? Nganga bana populaire. Barizana na kase kuka esani. Seke nyoso to yo ka ani zana hoya lokuta. C'est yo ki makampo pona ngai, ngai bilo mote. Ezaka ngate mtu na yoki donc toloba Luanda mobimbe yoki pe monde entier e yoki ke monde entier zotalao le bana biso eza vérité relation na yo na DJ Bouton o akufa tika biso pe a son âme ezalaki ndenge nini? En tout cas Bouton aza mwana oyo avai nanga trop na vai na Bouton presque 8 ans. Bouton to baine na Monique pas maman nanga de la Monica mbote na musika na Bruxelles kazali tolongwe Monique to sali métro bar comprendre même espace oyo na zone DJ Bouton mais après le tolongwe métro mettre kufaki nga temba et le depuis kala le papa ko le métro a compliqué biso et c'est que to temba na Bouton après 10 jours Bouton attends, tant que temba, bon mi comme là qui les quartiers te Bouton à koufi. Les tout long temba, na Bouton à temba c'est 10 jours pamba. Après Bouton à koufi. Siko sango ya liwa na Bouton, oyambaki yango ndenge nini? En tout cas, ça qui passe, si la moto mais ça naie, bozara naie, tongo pourquoi, faut ça est choquant quoi. C'est choquant même. Tu le sais là passe. On a vendu na bungse lo mo we katinanga malgré mon amuki azala mabete ape na be na e mais ape na bien na e en tout cas ça a passé ti lo na ta mona. Oui parce que bison surtout te yebi monde entier yebi ozalaki lokola papa ya Bouton toloba donc ozalaki papa ya Bouton na kati mboka oyo partout toloba parcours ya Bouton na mboka Luanda asali yango chez Lumbila donc ozalaki penda papa ozo présenter papa na directement koyoka sikoyo un garçon comme ça azalaki penanu na makambe belé ko sala donc tolali tolamuki subitement boye Bouton akufi pe ezala liwa moko te ke abelaki toyoki ke DJ Bouton akotaki hôpital bazo kendo tali na hôpital mais liwa moko ya mutu alali alamuki tepo bachubi mbeli pe mbeli yango mutachaki mwasi oyo azalaki na ndako oyo yebaki comme bokilo na yo podi Bouton aza mwana yo donc moi ça Bouton directement aza bokilo epa na yo sko koyoka ke mwasi ya mwana na yo ache mwana na yo mbeli on se sentait comment? En tout cas liwa Bouton tu laisses la passe ça tu le passe Bouton ce qui disait Ken temba le temba après Bouton kufa temba va ça rater lundi dans la création lundi temba mais Bouton comme les journée fériée il faut y tout ça à Moussala comprendre le petit le père dit le père à témoin Bouton a qui Moussala et comme 0 heure n'a bien Bouton le moyen de
Gilgadu na 0h namoni ken abenga DJ ken ala Paris na mbota musiki na Paris abenga lumbila na me bouton atie photo na Facebook avana mo cinéma abi mo bi ko kumisa mo cinéma akumisa mo cinéma o sona kufia komona o mo sinzambe sona kufa na ngai bona boye ngabia bouton ma mona ngwana esili na tongo 6h to kabana DJ Lopele bon Lopele tout na pourquoi na commune on a 7h à partir de 9h bouton benga téléphone na laki na ko c'est le bouton bimba na ko se reposer bouton benga ba 9h bon na 11h 5 appels manqués à DJ Bouton na rappelé bouton ndeni we musate wala mardi we musate bo ndeni o te feli misa na pongi obe na be on air moko eleki toi ki ngai Envie Mayo Magdo Jojo Idari CV Kiara badi 16h buta be ngai o ve tout na ngombe wa jour mardi ko fakiona abenga 16h na bouton na fatigué la sali bouton bo TV ka batuma ba lenga bité bo to na so ko pe na benga yo 17h30 les commandes so ils soient vrais so bengi Envie Mayo o bengi CV Kiara na Magdo na Jojo Idari ba ma on a so bo na bouton o be kota batuna bazawa ba luka yo apasanga masamo là ni Lukoki ande lumbila yaka nebo nazoya wana to 17h30 nebo nazoya na vandi na oki bolembu Magdo bakena bana banvi na tika ndako na ta TV bamo pongi ezwingai na lali na suki ba 19h na mon appel ya DJ Lopele wana même mercredi na kati mardi buta benga 17h30 pongi ezwinga ba eka muke wana na suki 19h na moni appel ya Lopele o lumbila ndeni ni ba bisi ba tie bouton mbeli ngabia ba jena ya saka bona mo sine ba tia ba pota début kala na mo normal na continuer ko fa na tête na bana pour na parent après nous appel il y a 20h30 le tonadio vient aux api bouton ba tie mbeli ba keno pitaka mama na c'est comme sérieux na telemi la musi CV Kiara CV tellement de les bona boy ote to za ba benga so mbale et comme 22h maman nani tonadio dit le pasteur on a Paris moto na musika abive buto akufi oh la ndima kita kufi na nini peut-être okende na bengi masamo taximen azubiso ngai CV so bi CV qui araima kambo bitaka mama. Excuse papa pardon CV Lumbia to comprendre bien ezalaki jour au buto benga kio jour au azalaki na ngombe ezalaki c'était lundi mardi siko même mardi wana yango buto akufaki mais buto akufaki ezalaki vers 22h te en tout cas moni le buto benga ngala soki na spiritualité buto akufate na sensi o moni comme so yela yo soki ngala si place mais faire un buto mbelité comment pour ebi pas sama moite na vena bouton na bateau ya cha bouton mbeli simba mais achake pe bouton na barte achake mbeli na barte achake mbeli na ndaku na bango wa momo na bango na ibina ngote neni Silvio ye bango te soki eyebani ke bakende ko kuta nde bouton déjà na ndaku makile zo bima a poignarder deux fois na ndaku na bisoki ngai na ngombe wana na bouton enzo amona nga to ensemble et peut poussani comment il paraît que non ba doit ici place na ba petit ba wana ba gote tuba ba oli mobali ba nani maso nani ba petit muchopi ba fiso muchopi ba ensemble na bouton wana au paraît fi wana pa tseke mbeli wana aki na mbane mususu bouton mona zo message na téléphone ya fi wana buta sa ezua
En même temps, garçon, il y a un ngombe. C'est normal, mais bon, ça c'est la moi siné zoua. Les boutons avec suba. Aya kuti fia ba solana na garçon na o na copain wana. Ndé ba besa na bato bazana sur place. Ba swani ba longa ba ke Barcelone. Na bouton na moi siné étant ba swani ba longwe ngombe ba ke Barcelone. OK. Après ce que Barcelone ni n'y arrive. Avec Barcelone ba benga ke bouton ba tiembeli. Nakina mort ngai na CV Kiara. Biso mi balé. Kuna mongo be ba bona kota. Maman le tonadio habité wana grand frère na ebotika mona. Na mo so le na dile stuga. Olela. Maman so akanga nzo. Na ke na koti na moni butalali. Limisa avant na kota maman jipe ya basule na fio na kati. Fia mona na temu kuna se. Bakena na mort ba se ne muto abomi. Comprendre? Après ba koti na kati na moni corps. Le corps na moni na marapia. Sylvain Oyebi concernant liwa ya bouton ezaka ke oyeba ki ba kengombe après ngombe ba ke Barcelone et bimisa ki moi des ordres de moi sinon bal ba discuter ki ko koma ba commune nda kunde place oyeko kaka ke bouton akufi. À part wana oyebi sous le monter. Ne belo monter. Vous assure que à part wana yo yebi lote. Bien sûr. Ne belo monter. Bon, si j'espère que aux appels mutu ya batu, au côté rappel ba YouTube, au côté internet, aux oye ba makamni nezoleka. La fille aza déjà libanda. Ndeto lobaka aza na prison te. Ela não foi presa. Ou bem dizer, estava presa, mas já está solta. Se ko reaction na yo eza ndenge nini. O santa ki ndenge nini tango moni que tem mutu abomi mwana na yo. Donc, a compris même pas pour Banda DJ Bouton a Koufi 6 mois déjà. 6 mois passés à Pamba, DJ Bouton, Banda Tiki Bisso. Donc, la fille a sali même pas une année na prison. Tozo Mona Bimi a commencé à faire mission par-ci par-là. Azo Loba, Azo expliqué pe liwa ya DJ Bouton comme si donc ezel lo mo pété. Pour biso surtout ebi ko boma mutu, eza jeté. Ko boma mutu ils ont abattu 20 ans de prison pour abomaka mutu. Ils ont abattu musu bakati la ba condamné à mort pour aboma mutu. Mais hier abomi mutu. Omoni na bino ba journaliste bo ambi fi wana bolimi sanga. Bino be oza bandera mbali. Tenga yambi ete. To yambi dide buto wana. On va apesi fi mutu yambi moi fi wana apesi micro. C'est be mutu sera bien te. Comment muta boye mutu ache mutu mbeli bino boye na émission c'est bino to ndenge moko. Excusez-moi na défendre te mais na loba pe en tant que journaliste biso to saka musala neti nena yeko yamba papa Sylvain na saka musala nga na poser ba question yo moko ne mutu faut la sage oye ba ko répondre nga par rapport à ba question o nga na poser yo po biso to kiko yamba ye to tunie pe mobali nao akufaki ndenge nini biso to na posa to yoka ye agissement na ye attitude na ye o ya koloba biso to na rien à voir. Maman omoni ndetinga Sylvain Lumbila tu peux te ma solo ya les quartiers ndenge évolution le quartier ya li ndetinga Lumbila nga maba na banyo na ngola te comprendre nga grand frère na mécène o jiba yemba nani Koko Malanga comprendre nga maba depuis Kisasa so luki c'est la personne ni maman nganga sido le guide ayi bien avec ça maman ba ezangola te nga ba ezalo makila comprendre maman ba na bana ki sasa et na don so ngai obi ki saba ya nini eza masanga za pio comment ki saba masanga za wande do la sanga maman on ya sanga masanga za pio OK baba ki bien ko ki j'ai demandé qui saba yango na ba ya kiste so ba ya kisi ngabe ka lumbila siba kisa ya mamoniki mais nga va na 20 ans na mo na bien formé na une école moi ya maman ngo ya cadre pendant 20 ans dona na mona teke dona ya kisi na ebi dona musika wala mama na ngai asa na bana mais la personne a donné, tous les 4 ans a donné. Na moi
Mambo moi ezaka lumière aussi maté. Rien. Na ko matina ka dona se na mona eloko te. So ya kisi se na kisi ba pesa maman moniki. Dona non asanga mayele, pesa mayele, asa kiste. Et koki pe ko arriver ko longolongwe kuna ba bes lumbila ozo chite kaka e ko simba pe o simba po toyoka ke ba bar na minute na Luanda po etelema. Et comme il y a pour ça succès ou soit pour bar non batonda il faut aussi na peso makeno a dévolé tout ça il métro bar selon na ba camarade comprendre na en tête ya métro bar comprendre tout ça il métro bar et qui Sylvain Lumbila na métro bar ba Stuga ba Vimayo ba Magdo comprendre. Et puis si moi, au méga mukolo pangola, vewana par mois, à 1 million de kwanza. C'est on a 1 million. Ça sert à tout atteindre. Moi, 1 million quelqu'un, tout le monde a papa na, biso jeu biso. Mais moi c'est besoin ensemble. On va essayer de passer 4, 5, 6, ma base à la rater. Les gens raté. Par contre, on a fiti. On a besoin d'une histoire vraie, parce qu'il y a le métro. Par contre, on a fuité pas mon col pango. Comment? A écarté ngai. Ceux qui boutent en akisi, l'année ils sortent bien. Ceux qui boutent en akisi, les Sylvain le métro bas pendant 3 mois, métro Koufa. Ceux qui boutent en akisi, la côté akisi naït. N'a l'on a mis tout à ébique métro bas Koufa qui. N'a ça 3 mois la nasa la raté. Métro et lali. Les na zongi, métro zongi. C'est le kuta. Excusez-moi, Kato, pardon, papa. Kasi balobi, tant on métro et là qui wana, des salles qui sont bino bokende, ba place bokende qui wana pour métro là. Métro et qui colo. Lenga longue métro bar, métro Koufi. Bata kimi, bata tiantri, ba buta qui wana, ba Stuga, ba Magdo, n'en invite longa avant. Tout tika métro na succès. Ce buta na kisi, mais pas connaître succès on a dit. Écoutez, c'est que métro tant et ko pela bongo c'est Lumbila na bouton. C'est Lumbila avec métro c'est Sylvain Lumbila. Sylvain Lumbila avec bouton. To te buta ki DJ nanga. Kasaza ki DJ no me yem ta simba makambo. Mama kamna simba ki. Ya métro. Ya nini? Ya métro. Ba simba ngamuni. Makambo oh yo na yebo kendela ki. Makambo kendaki. Oh. Métro c'est Sylvain Lumbila. Métro bar c'est Sylvain Lumbila avec DJ bouton. Bouton DJ bouton te. Leng na so exemple lenga longue métro bar dans longue métro bar na sai 3 mois ndako métro e Koufi ba kena susté ba buka disait bouton wana ay pa ndako abonde na bouton bino trainga yi comprendre bo trainga yi en tout cas ndaba lebisa molimo le pe na kimia bo seli kitarenga na longa métro bar so e Koufi ba tu ba ki ba tiki yo moko na zo nga souté buta vie wana sami abenga nga abonde nga. Au temps vivant, je vais travailler sur pourcentage. Je vais aussi me candidat contre la papa na. Na zone mon métro et zone un succès. Parce que très mal bazali. C'est que kozonga na yo na métro nde sala ki ke succès wana ezonga ki makasi kasi po buto azwa ki de makambo. On a bien de na iboye. Na zo lando penda. Le ba côté fit na métro ba. Bouton antikala ki. Tout. Na le métro elali. Lenga longwe. Ouais ça za lumbila na kena makambo ngai. Métro Koufi. Ondimi ko meme makambo na yo. Kasi makambo musala na mutu ya mututi. Maina oh maman la sanga. Akei obimi na makambo na yo. Siko DJ Bouton tanga tikala ki aokoka ne makambo te. Yango esenga yepa kena bandenge na ye. Bouton kene akende. Akende pa monte. Le métro Koufi. Excuse, erbo kende bino mibale. Yo koki na ote okimi. Ya tikali na makambo. Tout ouais. Place bokende ki. C'est scanné. Place na kende na monte. Place bokende na DJ. Na biso na bien. Soki bouton, pauvre bouton, mo mettre ma kima na kisi. Mbelenga longue métro, ba tu na succès. Comprendre? Métro c'est Sylvain Lumbila. Là longue métro ba métro et Koufi. Ba sali 3 mois. Batu mboka me biango lenga na zongi métro zonga 60 wana kasozonga ina makambo na yo o kasi mai na ngala zona osusu na bato ba oba na ngai lenga zongi métro e zongi so papa na to moni de se concerne e si maka te na sekretike na ngai api na temba bato ayebe bele basawa
na kuta temba ko kufa même makambo zalé na métro o meme yango sous na temba ko kufa na lamusi temba ba preuve ça tembe zongi les tembe zongi mouvement ba preuve zali o ba tuba mboko be yebi yango na kuta temba bena liwa na koti me temba ezongi sheyu tembe zongi kaba da temba na ba koti fiti ba mo succès ba ekatenga longo ba ekufi susu yele mo le quartier ah donc il y a 100 ans. Bon après métro tu comme on a les quartiers ah vraiment toko c'est bon mais par rapport il y a ndenge biso to yokeli par rapport il y a ndenge biso to zo yokeli la poto yoki on pas mutu msuti o ngana oloba soki tembe so côté na ba internet o mona ngo ba image za OK yemoko nani la fille on a ex ya bouton na ibete oh bokilo na bokilo na moi si au bouton atika moi si bouton on a la bana bouton aza nani fiko nani Lina baboya na rat baboya à partir de bouton ça bouton aza frère acolyte asa makamuna e ezonga na makamuna ete na tiki sa vie na e kasiti tant baboya ni na Lina maman et moi soi-disant mamusubo tout on a tout a été pour le sentiment au moni lui a bouton tilo atika famille na pasi même famille ka tena biso pe ba sœur wana azu micro asa l'émission pour la liwa ya pauvre mais faza ela makila moto motamwe na mutu aba mensonge ya lobi makila buto etambolo na mutu te bouton de alukaki akoki ete po ya za makila makala na ba preuve po bezali mona akima luka patia mutu mbeli wana ma vie privée te ngate comment tout ça musala nga ma buto pena en tout cas so beta ça nga passe biso surtout esala biso parce que aza muto tozalaki na ye tozalani ensemble to vivant na ye et a facilité ko perdre mutu bongo ya brusquement abilité lo tebo kaka subitement akufi moi sa tembeli parce que biso to linga ka to yeba en tant que mwasi ponga pe na mwasi naza mwasi tant yo okufeli mobali même si abala ki ote na l'état so bo vivre de 6 mois so peut 3 mois de baloba et ya libala l'état azo confirmer bino déjà parce que tant yo akufeli mobali ake prison 6 mois abimi abani ko sala be mission pe azoleka azoloba na o ezala ki secret ya yena mobile bakende ko sala ensemble yo en tant que papa tango zotala ngo o se sentir ndenge nini po mutino surtout déjà yebi ke DJ Bouton akufi na liwa na ye moko a provoquer kango maman liwa a provoquer ezatana e ko semenza benga ki comprendre ya mamzo mutebe liwa Bouton za nzambe même ngana yebi ngote même yebi ngote comment à part nzambe mtaima ma bouton mais moi ça tsaki kombo na ona kat alobi yo pe ozapena oyebi makambo o bouton akomaki nango oyebi ba place o bouton akendaki tie koma na ba niveau wana yo moko oyebi na ba biloko o bouton amema na ndako oyebi ta masolo les quartiers ezo kende komba masolo pampa na linga ngote comment les quartiers to obeta na biso pe to obeta mbila na kisi c'est na semble d'après de la Monica ngala na mera pesa ma yele musala ba la kiste ba za masanga za pio ko ba okay ba kilia na yo ko ba sona ba kilia ngai tilo ma Monique a côté le mona mutema na côté na tilo za na ngai yo tilo la pratique ngo abi Sylvain na peso conseil moko na vie na yo pour que atale lote o sabelo ko moko meda a ba gide disons avec des arts futurs nangai pour Sylvain un jour paye au sein loko no moko na vieza boy un moi ça mutu na ba roya kulingate so moni moi ça mutu na bar comment ato yumba na ye beta kara comment masanga za pio wa kisi maman na sanga yango tu la pratique là akei donc tu le recèles et à celle civé le mbila baleza ko ba ko sola so tamoli nga parfait o tuna ba frère na ba Patrick Liver comment ba yebi nga de bikala on même David Wembena a yebi nga de bikala ba masala nga ba asura nga en vue mayo
comprendre OK de cabine da kunene otuna Sylvain Lumbila gasona alobrate a seganega asona raté qui c'est ngwana ba qui ça ba ngwana ba ya kiste mutozo kiste na atiki ni velo ni ata carrément exacté kasi amonaki ke makambo epesa mate yango alingaka ke na ba niveau wana po azwa makambo ya makasi omoni liwa moninga to se fa na ngote ala famille na minute batele mission et ça bon passe bien sûr biso kutu bata famille tezo sala biso passe bongo combien de bata famille bango moko secondaire ko bazolo bake ye moko mwasa lobi ke DJ Bouton akendaki na ba makambu na ye o esali ke ye lelo a se retrouver ebembe po DJ Bouton de mutu ameka ki ye tellement za makila makasi ngo mobala koki ete yende aleki po akoki na yemi beko ba pesa ki ete ye mobali abandaki ko mema ye abonde la vers même mwasi bakene ba place mo o esala ke po mobali azwa succès makasi mama tuna makambo ya les quartiers mamozo malongwana na yebi yango de se bazana za la ngaite comprendre mais alobi ke yona mobali pe bokenda déjà na Bouton en tout cas omoninga omonga Lumbila na yebi kiste na yebi ni musala masanga za pio kotende kilia comprendre qui ça ngwana c'est bon biso peut comme kokoma na biso presque na fin siko tolingi to yebaka papa Sylvain pona nini kaka yo ndenge lobi ke ozalaki na Monique ozalaki na métro kolongwa na okaka nde elalaka kozonga na onde makambo epafuka te en tout cas parce que na yebi musala salaka na yebi musala na ngai naza bateau parce que na atala keba ngasa longola atale ezabelo ape sili na keta bengo bato balati bengo parce que mwana oyo na bien formé par dona Monica bama social afomaki toko kisa sanga yango na accueil masanga za pio mwasa mutu kosimba te atomoni mutu aye na bar kobenga mosi na ete obilo ndi mo bar omoni mutu aye na mosi na mutu aye pasia aye suna na copine mo boy maman mu d'abord ozo bengi yakambangu mbala na mosi ya est lobi haswana ayate so ngablo to na mera fomanga déjà dona Monica asanga tout so nga kisi na simona diamant na vana ba talatala na vana ba kaski futi ba chaka do kudinga ba zapolo na simba kisi boka awa na vena Laurent Sokoko na mona kisi ka ala simba kisi Papi Matalatala, je te salue. Hein? Il paraît, moi, c'est à lobby. Nous avons limbisaé. Nous avons limbisaé. Nous avons baïmé. Nous avons dit que nous avons Nzambé. Nous avons dit que nous avons Nzambé. Obéir. Ponanga. Nous avons limbisaé. Autre lobby, nous avons limbisaé. Mais, aïe, tout se fait ici-bas. Comprenez? Adam mon abatou. Pour faire bouton, boli moni pe na kimia. Comment? Aza mon amour la vaille na ye, na mona kis na été. Na se musala. Ce bouton a banaki, c'est civil. Na ba bateau na disait le pele. Wana bananga, disait bouton. Aza en fa chéri na ngai. Mona oyo. Ayi na be na ye. O ma, musube vous ensemble, age ban kuku na ye. Ayi sangate. Comment? Soit les débats, soit les moments à lobby. Et ça attend Sylvain Lumbila. Oui, attends Sylvain Lumbila. Hollanda ngote. Nanda ngote. So ngam na ibiso ko Hollanda ngo. Hollanda mission mo ka salaki. Kasatangi bio tu ni so katangi atangi. Akanga singa loketu. Te Lumbila bakenda na Bouton na kuka. Kosa na kuka. Kosa bila mana ojainda. Te. Kosa ni. Bokenda na ngala olobana ngate na préféré yondo tala. Koso bilama na ojainda bezani bokenda ko somba bilamba te me yo moko yebi place bokenda na kinga kati na bino kote bokenda bo sa makam na bino esimbi te yo kimi na yo otikeli mona batu makam bareza na kiste wana mona sala bayigonyo sala wana oma nzama libisa ye ya mo sala so moi masuma yele oboyi mutu batama oma alinga créer ma base po ba mona ye mais ba nzamba ajiste ya lobili wa buto e commissaire star maman ay commissaire star
Et à promité. Aïe, Nzambaza. Nzambazali. Abomande bouton à Mbeli. Et bouton la deuxième fois, tu as Mbeli. Ah bon? Et la deuxième fois, tu as Momoto. Dans le Kapa, tu as Mbeli. Sylvain Lumbelo lingolo bakeye abomarane ka mibali na mbeli. Siko na lukapa tche mudombeli. Est-ce que ça qui se peut mudonner qui se? Oye bande. Ba luba keba. Soit au moins. Ya solo. Ana eza azale kinangai mais acha biso Lumbila poza muluba. Na muluba. Parce que yo moko muluba olobela mabe basi na bino balo. Parce que lo oya sala eza mbala zote acha mudombeli. Et que mibala baluba pe baza makasi na kisi. Aza mal répété. Na lukapa acha mutumbeli et c'est là kisi ah maman la mona liwa mudasula buto c'est moi na mona pota wana omoni cœur acha na gauche acha deux fois acha buto na mutema omoni mbeza songe wana achubi ya bien za la défense kaka mwana lobi wana kaka mwana wana ye de kaka ye wana avalaki liwa ya buto communauté abenga président liki ote na mona bana popi ile komi que non défense moni ya mutu ça bien abi achaki ngote po buto akufa chaki ngo po buto akapasi atika ye na mutema mbeli na mutema mbelo tu mbeli abi buto akufa na même air te buto akufaki même ka air wana buto la fiat ngai nani mamal pa na bango abenga ngai na kota le atie buto mbeli so i bouton azalaga mayele avant da boule atie bouton na mbeli na mbetu bouton abimi libanda avant diba avant di boy makila to ebimi asale mo interne so i bouton avant da boy est le don bouton en vie ya omoni wala a mes branches basaka na ngote eza mbeli a songe et puis na mutema na gauche mwana azamuta bambeli depuis le Kapa. À tout le monde, à ça va battre yo. Parce que on a vu il soit vrai. Nous avons limbisa ye. Le monde bouton dans la famille nae. Dans la famille tu dois passer et tout bouton ça mon abisso. Mais oya sali. Nabi le bala. Mode makila mutolo ndaye. Ya mon succès. Kudu avant cette émission là. Quand on a cette émission, amena whisky. Nabi yo mona mwasi amela biso na métro te masana na so o so métro ah fino na ya déjà métro e masana to ga 10 bien malamu na métro 10 bien na plateau na plateau mo to ga 10 bien yeso ay amela 30 bien mo amela 2 grades au moins moi c'est amela bilo makasi amoste mwana na eza makamuna ye na nzambe na ye ngana nga innocent na belo mote sikona nde ya lobi ke ba DJ baba buchu buchu ni oh abi ba DJ baba buchu na ba oba ke ba poto na ba oba za a ba ngono so tu ba buchu baza ba buchu baza buchu ya ni na kati etelete sport ba buchu DJ bouton pas za ki buchu pa na ye na e la monte c'est na bien ba to ba buchu monte lo ma to ba zanga tina so mu da buchu ese etelier yeza femme ba DJ wana ata baby ya ni na kati pe alobi ayebi secret ya ba DJ presque ba secret na bango tout pour à vivre na collègue na bango ayebi makamba ba DJ de A à Z moi na zandoki nzama limbisa ngai pour nga kutu masola fiwa na na ko kanta mukete et puis émission atana ngote pour esanga na passe eza façon akimela comprendre moi na va na bouton na mona bouton aboka mai boyete ceux qui bakena na bouton na mai na wana yebinanga te mais est-ce que to uta na bouton ba Monique aso musala neti likambu ya ba mai na ba maki wana dit alobi pe rani stress ayebi yango po mwasi ya rani amonaka eloko mona kati ya mai na tuku ya mai na ndaku ya DJ bouton rani c'est tout na yeske ba na bouton na musala ay musala kuta ya le pele ba to kena biso mama vie privée na bango etalinga te compare en tout cas mbalasima non maman ya maman moi sur tout le monde il y a petit Gloria Mira la belle c'est ma copine à moi hein? Bébé ma comme il y a petit Bobette nani la métisse noire il y a Alvège la Polga
On répond de français naé. Merci beaucoup Sylvain Lumbila o tolinga kitoye ba déjà concernant DJ Bouton toyo qui déjà o éclaircir biso déjà o yo yebaki. Siko tolingi toye ba activité na yo les quartiers ezo marché comment ba programme ya les quartiers eza ndenge nini banda temps o tozo se passer à confinement ozo fongola air nini bozo kanga air nini nini o penda bozo sala na kata les quartiers poto yebi ke batu bazana confiné misala ezongi penda comme tel te. Biso dans les quartiers, en tout cas, le projet est belé. Malgré ma radio Corona, mais le projet est ma casse zali. Il y a ma casse zali. Quand on m'a donné que freiner mon mais et pas la bus sauf. Donc on va passer à l'année. Sera pété. Tout fungola. Nega, babi l'état dans Zambie c'est. Faut aller bien quoi l'état. Tout fungola de 6h à 22h. Dans un restaurant. La bloc au lia awa, babituan taba, bangulu, maboke, man. Ce qui l'état fungoli, bino au monde na bilili. Moi va mingi été. Ok, merci beaucoup. Tu comme presque na fin émission na biso to chité déjà. Na lingi na pesa ba merci na ngai et pas ba vie na nga o ba soutenir nga et pas ba ma copine à moi. Nazo pesa merci na vie na nga David Ewembe balobi mobala mwindu yenda o coacher petit na ye. Merci na yo pe padrino de moi Sylvain Lumbila malgré bois qui sa affiliada. C'est mon papa. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na ngai na papi mantalata la babi mon vieux ya yo ngwana. Merci beaucoup. Biso Balobi Serge Kinyambi Sentir Matalatala na pesi bino ba gros bisous ya bino ngwana viens nga Laura Sokoko babi beau soutenir petite sœur na bino veut dire to pesa ka makambu na katia Idéologie TV avec David Ewembe Kafski Kaski futi ya yo ngwana Zapolo na pesi bino ba mbote bele place bozali ba gros bisous na bino donc bino mo bomo na petite sœur yo moi na bino yo moi ya mkier la dans balobi lèvres roses moi ya mkier ya mkier makasi donc veut dire moi ya mkier aina bandenge na ina makambu na pesa ka makambu na ngande David Ewembe ebisa nga pesa makambu po zo loko donc veut dire na pesa bord po na zo bord so pesi borte o zo borte. Merci na bino nyonso tout bozwa kita na bino ya kolanda émission na biso na site na biso ya Idéologie TV avec David Ewembe. Merci à toi ma petite sœur chérie Nathalie Balobi Mwasa Mwindu Chisola Negra Rara. Merci na yo ma copine à moi Gloria nazo pesa ba mbote na bino nyonso tout bolandi biso na émission oyo na pesi mbote na mon fils bébé chéri bébé Ebenezer babi mwana mo donc leader ba bébé nyonso tout Jogo de moi maman t'aime beaucoup ba gros bisous na yo bébé. Tomonani na nouveau numéro. Bye.